Mpote na balandinyo surtout, il y a Adassa Temo TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki. Oh, les Adassa chou de mon cœur. Oh, est-ce que vous êtes là présent? Tokoti lo mbangu na kati émission na biso. En tout cas, trop c'est trop. Bo sauter ba pibité, bo s'abonner. Tokota lo mbangu na sujet na biso. Yalelo. Lelo toye ko présenter bino grâce fita. Bombo ya sir bombo parmi nous. Alors, ils ont abattu belé, bozo ya lelo ko finga grâce aux amuto akala na théâtre. Yo jamais ko bando benga si la maman. Abenga si la maman te po na nini. Est-ce que botala 15 minutes à grâce te na kati si la bisal officiel? Grâce na si la baye bani lelo te. Grâce à amuto akala na théâtre asali pe ba succès. Mais ezana battu belé pe baye ba ki grâce te. Mais le kola ba komo mona ye na SB à chaque fois baye ko ye baye. Soki avant azalaki na population, azalaki na ba fan, o baye ba ke soki bazalaki 50, lelo ba fan yana ba se multiplier ba koma 500. Alors aza reconnaissante yango aza bombo akotika la mwana ya mams. Lelo to bandaki kotala film o ezoleka na mishumbe mbele tomoni makambo o mam salobi pona grâce fita lobi grâce aza leki moko oyo aza humble aza na humilité moko comme pas possible aza mwana moko aza respect mais grâce si bolamu oyo asalaka mams tango mams azalaka nanu mams te tango wana azalaka nanu sila oyo bino boyebi lelo te azalaka na ona bakuko toze belé lelo te parmi na monde entier mais grâce fit asalaka e bolamu aza mwana moko respect yango wana pe lelo a récompenser ye akoma bombo akoma ko travailler na tout le deux chaînes ya sila bisalo na les abakuku na sila bisalo officiel troisième chaîne na biso pezoya eloko nini esala bino passe bozo bela mampala pona likambu ya grâce aza muto akala na théâtre grâce akokoma bombo te pona nini alors bino bozaki na posa ke bombo ezala bino na kati ya babombo grâce aza mukolo aza wana conseillère ba bombo aza wana pona ko soutenir baleki na ba conseil esika bana basi makambo ezala ke belé mais ye azomona naza sage likambo kozala boye akobenga bango baza baleki bakoyoka bakotosa ye soka komi bombo eza problème ite mutu nyonso na se na mokilo yo il faut azala na référence tango bazotala ye nga na bima na groupe boye nga na travaillaka pa sila siko soka bandaki o travailler na ngambu na bino ba famille maboma ndelinga kezala bien lokola azo travailler pa sila komi mutu akala siko tokoloba nini pona Gingombe tokoloba nini pona papa Serge patron pasteur oyo toyebi donc comédien biso toyebi ya nguya comédien o asali ba c'est belé mais lelo akoma pa mama mufibi munga to loba nini siko pona likambo grâce bozo ya koloba grâce il fallait pas azala bombo nyonso wana kaka bolinga komona sila azala na batu te soki sila zana batu mitema na bino ezo bonga te mitema na bino ezo beba te bozala na posa kaka ya ko déstabiliser ba vie ya ba bombo mais bokoka te grâce azana biso donc akolongwa bombo akende wapi ba meilleur fan grâce fita mama ya bana mibale metala ndenga zo taka mwasa tonda yoka lokolo nyonso eza na esika nango nzoto kitoko mama ya bana mibale mais otali mwasi bolobi non mwasi aza vrai ozomona ke aza intellectuel ozomona ke aza sage ozomona ke eza na batu misusu lokola kaka aza star omona simplicité longweye omona mwa ba fier mwa ba nini mengai na solola na grâce aza fi moko gentil fi moko simple otali opesi nzambe merci fi moko respect baebi ko soigner ba relation parce que bango baza bana o bazo kola pembeni ya mams aza yaya na ye na musala akomi mama na ye pe na théâtre parce que grâce akomi bombo ezana bato ebele bayebaka grâce pa kalebite ezana bato ebele bayebaka grâce te mais lelo par la grâce de Dieu grâce a yebani partout soko lobi o na luka bombo moko grâce fita ba bimiselo ba image na ye ba ko bimiselo ba théâtre asali pe ba rôle principal pe na
kati ya SB bokoyeba grâce. Alors totika kolinga kokabola ba bombo, totika kotia grâce mutema nini ke botika kotia mutema likolo mutema neza ya kokita parce que aza bombo. OK? Botika grâce fita. Merci. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasatemo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adasa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. Mission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye. Tosengi bino bo continuer ko s'abonner massivement na kati ya Adasatemo TV. Boso taraba pib na bisote, s'il vous plaît les abakouk, mama Adasa yaka kolele la binote, botinde la ngambongo, bo pesa ngabo, bo songisa ngabo, non, eloko na osenga bino les abakouk, les anges adorables de notre maman. Boso telenga ba pibite, na ba pibi wana nde sala raketoye la bino toujours biloko ya kitoko. Mission ya kitoko ba live ya kitoko mutafingi sila na 12h na 12h 2 minutes biso topeli si live toza les abakouk boza la concentrer na kati ya sila bisalu officiel na kati ya les abakouk de SB. Je vous aime tokutani na émission Oezoya. Bye.